bateau nous sommes qui ba responsabilité. Je pense que le lot, malgré le Bamaki Liboso, le lot, toujours remercier Moutinho surtout à chaque mabo qu'on a eu pour la maramole les bien. Nous remercier en particulier Manda Chante, et puis l'équipe Mobimba Yabana OK, parce que toujours continuer ma collaboration. Oui, ben baninga mususu pe bayaki na église, hein? Ba mususu peut-être bayaki na ndako parce que connais zaki lokola réception. Ba mususu pe bayaki non na lingité to pesa baninga mususu faute. Ezali kale mususu ba contretemps. Na ba embouteillage ndenge koma. Tozozela batu mususu na cimetière mais bazoki ba contretemps na nzela. Mususu pa bingi bino lobi na zui pani ya mutuka. Donc il faut comprendre batu. Mais et ce qui est vrai dans la culture nabiso, déjà. Mais c'est une honte, c'est un constat de honte que tu négliges la mingi mingi mutu, batu nabiso so bakei. Est-ce que vous imaginez mutu le la papa ce qu'il était? Tant que kufa ki batu belé ba pesa ki ba promesse, il y a mama belé ba ko sala la mausolée. Mais il est là 3 ans après, mon vieux est toujours enterré provisoirement. Provisoirement. Parce que dans le papier, il y a décès à comment enterré provisoirement, inhumé provisoirement. Dans la Tilelo, 3 ans après, nous avons un provisoire. Donc, nous allons parmi Bamboka Oyo, nous avons un provisoire. Provisoire comme un libella. Tout ça, on a vu dans la Juna Janana. Papa na Maître Gims, papa na Daju. Donc, il y a la fierté de l'Élu en Bokanabiso. En fait, les Kambo est comme là qui est salinga pas si mingi. Parce que vieux na soa zakana mabe, c'est qu'il y a bombama. Papa na botama ka bogara osakana tetalaka comment mukolo metili la zaka bogar parce que c'est ka mingi. Ah, oui, azane muto kanda te bato mona bilunge be baka wana likola kanda. Donc ya zakane kanda te azane ka mingi ko c'est kaka. Donc salinga pas si mingi. Mon vieux sika ozali. Donc là on a yebisa kaka vieux. Oui, que tant qu'on commis dans Bongo, on est tous à visa, ils ont un visa normal, mais les terroristes pas un visa. Donc les lots, il faut que nous moto tambola yo monte. On a sous moto que on a exposé aux autres salons la thé. On ne sait pas pour rien, bah ça la maison, on a la sécurité, la garde du corps, banani wana, bah ça la bango pambate. Tout ça batou. Hermoko. Alors, eux, l'Obama qui n'a pas fanatique, excuse. Et puis, tout ce que bon c'est dans qu'on a rédit, on a un problème. Donc, bateau le polémique, mon sous. Si vous voulez polémiquer, pour un zémo à l'eau, par exemple, Mikolo. Vraiment, ça vous permettre de faire le bilan, beaucoup de chuter. Pardon? Permettre de faire le bilan, comme on a été. Donc, souvenir, les alliés, il y a ma bémingi. Congo, Glodidia Sika, la mignonne, la mignonne, Tracy Mbelenga Pro, Tracy Mbelenga Pro, Kata. Pona kotinda bakoli na bino na Kinshasa pe na Congo Brazzaville, makambo ya kotambola na bakoli na ba agence Cilier. Agence Colicot, fret aérienne et maritime. Spécialité na bango, bakoya kozwa biloko et sikanyo se zuilio na monde entier. Il suffit aux ala na adresse. Aux ala na France, to na mboka nyonso ya Europe, aux ala na Canada, les États-Unis, to na Amérique du Sud, aux ala na Russie, Asie. Il suffit aux ala na adresse, bakoya kotombola kolina yo bango moko. Ata ezali ya mokie moins d'un kilo, bakoya kotombola. Pona ba ebanso bazali na Union Européenne, fret aérien ezali na 9,50 € le kilo. Soki pe olingi maritime, benga bango na ba numéro ekomami na écran. Soki olingi yo mona bango bazwami na 18 place de Nanféance, 93 420 Villepinte. Contactez Colicot au plus 33 7 600 54 880. Agence Colicot, le sérieux dans les affaires. Mana ba papa, bo se souci na bino li souci pour na poso na bino.
ton confectionnera ba produit cosmétique sur mesure. Donc pour ce pas na biso aza la solution na ye bo bangate. Donc maman utiliser ba produit ya ba hydroquinone, ba javel, ba tube, ba sulfate au bangate. Dernière chance ya poso na yo eza na grâce beauté. Tout ça là ba produit naturel à base de fruits pour réparer ba poso. Ba papa bobo salate pour na ndefu to réparer kapé ba bouton ya mandefu ba mama toza wana pour na ko arranger poso pour na ko pesa uniformité kolongola ba nduta kolongola ba tâche donc boya bozala bienvenue na grâce beauté ce boyi mo contacter biso facile donc OK na Facebook na biso grâce beauté cosmétique Paris sinon vous contactez ngai na WhatsApp 0033 6 10 39 13 08 ça la diagnostic pour. Voilà, mesdames et messieurs, c'est votre émission toujours présentée par Mathieu Boncher. Votre émission PC La Plus Plus, toujours c'est la RTVS 1 et pourquoi pas Elenga Congo. Mesdames et messieurs, Mathieu Boncher encore face à Félix Oazé, quoi, monstre d'amour. Donc je suis avec lui et tu es na répétition donc basant la pause et on profiter tout ça en moi quelques minutes. Tu es actualité parce que Zolobama est belé par rapport donc je suis là pour poser des questions, vous êtes là pour regarder et avant de commencer bien cette émission je dis merci à notre papa Adolphe Mouzito Fumumpa, le député responsable. Merci à vous, merci à Tracy Mbelenga Pro, merci aussi à Glody Diasuka et merci à Nicolas Mokonzi derrière la caméra et merci à tout le monde qui nous suit de partout où vous êtes. Donc c'est votre émission PC La Plus Plus, toujours présentée par Mathieu Boncher. Président, bonjour. Oui, bonjour. Santé bonne. Très bien, ça va. Ouais, nous sommes ok, bien. Oui, ça va. Donc sur le plan de santé. Santé à groupe, ça va. Donc si on est en répétition, on peut profiter de la pause pour tout ça l'élément parce que toujours préparé. Secret, mais d'abord le album est secrété, toujours préparé pour l'album, toujours préparé pour le concert, tout ça. Voilà, donc Mikolo n'a déjà au CP là. Voilà, merci beaucoup. Mais tous album bientôt là, mais avant tout Tamarama qu'il sera, to conclure parce que émission tout ça avec les bosso ba question qui moi belé et pour vous Félix Oazé quoi matin à papa Lutumba et les gars boni ça va au moni matin et les gars bien parce que moto a ko bisabina discussion za moto a kufi mais moni moto a kufi abimisa discussion té oh nous c'est ça la maka et les gars bien. Je pense que nous remercions encore une fois Excellence Bruno Tshibala, mon continent biso, Premier ministre Bruno Tshibala, a sali pour na matanga oyo les gars très bien et toucher biso sur artiste. On est très content. Et puis nous remercions Paul Mukendi pour la coordination. Donc ça va. Bateau nous sommes qui ba responsabilité. Je pense que le lot malgré le Obama qui liboso, le lot, toujours remercier Moutinho surtout à chaque maboko naïe pour nous les cas bien. Nous remercier en particulier Manda Chante, et puis équipe Mobimba Yabana OK, parce que toujours continuer ma collaboration. Le robot Patrick Mangassa, Nao Nyosuya Sali, après Matanga et touché un mingi. En fait, tous on a couru tout comme on a Jean-Marie Elesse. Papa Lutumba de son vivant, à Salaki, diplôme moko lokola ya mérite. On a oye à Salaka Tiavinae. Donc Moutazana Momoyi, à Salé lieu diplôme, il y a université, mais il y a Yemoko. N'enga sentir que ah, tant nous allons vivre. So li kamuboye Salamaki, il a grâce à Jean-Marie Elesse. Atika ki diplôme wana azako compter à pesa yemoko mais le ko la miku felaki et on a Patrick Mangassa a organisé qui soirée moko dernièrement tous avec na ba vieux Joski ba vieux Diato donc ça dit ba te belé ou bazako entourer papa Lutumba Patrick Mangassa a remis ki kulutu na biso wana Jean-Marie Elesse a pesa qui est diplôme de mérite au papa Lutumba tikaki on est touché kamingi. Il y a une université, mais diplôme, il y a Moutou.
Ce qui papa le tout à l'université. Donc voilà. Tikeli et que non. Kanisa ngane lokoyo. Ça m'a beaucoup touché. Voilà, merci beaucoup, mais il est qui très bien, Mahamoutou il est bien, mais il est sali moi passé et puis ça la bisognos passé. Ce qui musicien a Koufi après 2 ans ou 3 ans, vous avez n'arrive facilement bino ba musicien congolais. Et ça man. Non, ils ont bongo malheureusement. Ils ont la culture yambo kana biso. Ils ont ba musicien té. Moni. Yo aussi bateau tout bana bakunda ba parents na bango bakena otala bango te bazaka ba musicien. Moni. Ça la coûte plus grave dans ma famille. Moni. Yana batu musupe na yebite écoute ce que bakunda mutu na ye le musupa bosana. Surtout d'être ba cimetière ya kimbanse ke o se kufa nango. Donc mon amena ke mutu yebi susute place mutu na ya zalaka. Mon amena maman na ye papa na ye. Eza na ngona culture na biso. To kansaka mingi bato bakufate. Ezaka na mutu moko ya kufa to kansaka ezaka Jésus Christ. Mon biso tout tikali to na biso ka baleki. Quoi que l'on fasse. Donc ils en ont une valeur. Mais le ça langa mawa mingi parce que l'artiste o batekara mingi. Ils ont mingi artiste o basi bakufa déjà. Parce que bazana ba on sous na polémique té. Aza sous na phrase moko mabe ya koloba té. O té oloba ki boye gêner bato. Yé akomi na ye lisuna osona na bato té. Yango no mona ba artiste na bateksa banzemo mingi. Ba créer ka lisusu ba fan. Ce qui est le cas net na ba États-Unis na ba Europe. Je pense qu'un jour, il y a toujours eu en Afrique, il y a un retard. Tu dois comprendre que non, Valère, il faut tout honorer. Voilà. Les loyaux, Ming Baza sur la trace, il n'y a pas l'homme qui a dit. Mais Talanan Oya Salaki de son vivant. Batou le là-bas, Calais Jeff, le Ming Baza oublié, même le 24 avril les années. Mon égard, yo moko na nécropole parmi les musiciens boaki 3 Manda Chante, Félix Oazé quoi Bendo Son, ta non bongo vraiment papa wimba na matanga awa to monaki organisation nana chaki banderole te. Mais après kaka quelques années bobosani. Oui, ben baninga mususu pe bayaki na église. Hein? Ba mususu peut-être bayaki na ndako parce que kunezaki lokola réception. Ba mususu pe bayaki non na lina na lingité topé ça baninga musu faute ezali kale musu ba contretemps na ba embouteillage ndenge koma tozakoze la batu musu na cimetière mais bazoki ba contretemps na nzela musu pa bingi bino lobi na zui pani ya mutuka. Donc il faut comprendre batu mais et ce qui est vrai na culture na biso to bossa na mingi so mutakufi na déjà to bossa na biso kaka donc na ngamu na changer ngote émission na biso pe mutu changer ngote to interview to zo sala donc ezalo kola toujours rappeler Maï qui fait Chola. Chola on a déjà. Les alliés n'abissent c'est Chola. Moi tout rappeler on se bat macamonezate. Mais c'est une honte, c'est un constat de honte que ton négligence la mingi mingi mutu, bah ton absence au bakei. Est-ce que vous imaginez mutu le quoi la papa on bah c'est qu'il était. Tant que kufa qui va te belé, bah pesa qui va promesse. Il y a ma belé, bah ça les là mausolée. Mais till les lots 3 ans après. Mon vieux est toujours enterré provisoirement. Provisoirement. Parce que dans le papier, il y a décès naïe. Comment enterré provisoirement. Inhumé provisoirement. Dans la Tilelo. 3 ans après, Moutasaka na provisoire. Donc, tous allés parmi Bamboka Oyo. Tobosa na biso provisoire. Provisoire comme Aming Libela. On a maintenant Moutasa Aïe. Ma salle n'est pas 7 ans à Aïwana. Intérimaire pendant 7 ans. Donc voilà. Et ça, je pense qu'un jour il va changer. Voilà, merci beaucoup. Et Nabi Kebatubele, merci à Laurent Sokoko. Donc Laurent Sokoko, patron responsable. Merci à vous. Merci à Niki, maire double depuis Paris. Merci à Deki Djouhon Verlin Lewis, l'homme qui vit au planète Mars. Donc Félix Oazé, encore avec Mathieu Bonché, Zoulou Kabouikou, les célèbres Njilois. Union européenne, merci à vous. Mais 40 jours à Papa Lutumba. Et Salami, on dirait, na ebité soka ba musicien pe ba ebakité. 40 jours à Papa Lutumba, mais c'est autre chose salama. Félix Oazé quoi. Ata musicien mon amonite. Non, 40 jours na ekokité. Mais total il fait chaque congo azolela trop 40 jours et Salami boy.
Si je me rappelle bien, Papa Lutumba Zaki a enterré les 5 mots, je pense quoi. Papa Lutumba Banda Zaki a enterré 40 jours dans Ekokite. Banda a Koufaki. 40 jours, ils ont Banda Mouta Koufakite. Je pense que ils ont sorti Mamatanga Mogebi Mikolo. 40 jours, ils ont Banda Moutou Bakunda qui est Nenga na Ebeli. Moni. Neti Moutoutan Bakundi. Neti Papa Lutumba, je pense qu'il y a le 3 mai. Photo c'est là le 3 juin. Donc le 3 juin, tout est photo c'est là 40 jours après. Donc on a 4 il y a mois à juin. Voilà, les 13, Netoko Benga en 40 jours. 40 jours, ils ont depuis Moutakoufite. Voilà, donc non, Tokobo ça n'a pas le tombaté, surtout sur les Cambozali, on a causé un pour la papa. Voilà, merci beaucoup. Mais la moni, la répétition, vous avez préparé sur Nzembo, on soit ma casse à Léopard. Comment on s'est basé trop dans Léopard? Pourquoi? Non, mais Ali Bakonzi Yamboka. Film Wazawana. Donc, beaucoup ça sous Pina Sikate. Pina déjà, c'est Salama déjà. Pendant tout ce ça va Léopard. Moni. On appelle ça Mote Miki dans vice-ministre à travail. A été à la bisso, à Tiska Bongo. A été à la bisso dans la répétition. Donc, vraiment, nous sommes très contents. Nous soutenir la culture de Bisso Bazali. Nous Léopard, ils ont des cannes. Kasi muto asala ki pine fa ya suna pinasika. Donc biso to sala ki film photo ya na film ya sika. Kaka yo kaka. Te soko mutu pa linga sala. Mais ngai na zana contact na ba responsable ya Fekofa. En particulier Constant Omari. Ene na biso amoni que non. Félix photo remettre le logo wana et ça là va jouer bien. Tout à l'heure na auto appel il y a responsable mususu ya Fekofa. Azoti ndelanga ba combo ya les 32 ou 35 joueurs au basa retenu. Donc na osala nango parce que na film oya liboso moni ba joueur mususu ba zongité na sélection. O basa sélectionner faut ba kombo na bango pesa bango courage. Pour to benga ba petana ba combo Cédric Bakambo. Moni. Mputu. O benga ipina bina kenzo zo beta bina te vraiment. Ningi film bonne zobeta nzemo ne zobeta vraiment fona sala onga na osala po Congo ezo compter na ngai ezali nzemo moko lokola ba soda tanga bakenda bitumba bayimbaka moni bayimbaka wana pona ba s'encourager na yebite so mona place ba soda baza ko s'entraîner donc muto azo kene bitumba ça toujours na nzemo na ye et pas ba ekose ba betaka cornemuse mona ki même film ya Titanic. On est bateau beta musique. Bateau zo zinda me bango bazo beta kaka. Ti bakufaki na bango basali lo moko tuté ba loki kuto komi bikisa te. Bango ba beta musique ti ba lisola bateau suka kineni. Otala filmer wana. Donc nzembo to sala izalo kola ndenge wana mais mbalo tozo kende pona ozinda te. Tozo kende kan wana pona tozo yango. Yango wana faut encourager ba joueur. Voilà, toi encourager les joueurs en Bisso et bravo à notre Léopard. Donc, Moussa Kende bien et Rosala bien. Mais tout cela, quand même, pour qu'il sera PIV, les lotoka qui va mission belé bas 8 chances au Pessibango Banzembo et disque en autozo en année ou tout l'année prochaine. Oui, déjà, clip auto bimisaki pour la Rosala lokola qui tout tigina ma clip Alita, honorable Alita. On a live, vraiment, on est très content de Nzembo. Ebisio, clip d'Ango, Nzembo, qui tourne Makasi. Et puis, on a une mission où on a un numéro dans la télévision. Plus 243 99 99 33 984. Mais Batbazo comme là, on a désordre. Ça va dire que non, président. Et puis bateau balingi ba télécharger nzembo wana ezana tokolbenga ngo chaîne nanga YouTube Félix Wazekwa officiel na kati ya Félix Wazekwa officiel bato bako télécharger nzembo wana donc ba aussi ba télécharger ba mo bazo comme ba moni clip ndenge ezali na nzembo ndenge ezali moni nazo remercier vraiment ba chaîne ya télévision mingi ya mboka po ezoleka na désordre ya osakanati ezoleka
ils ont les canons. Nous s'appelle ça bateau. On est régisseur, pour chaper mon horaire, mon quelque part, faut s'appeler ça. Donc, ça déjà au CP là. Il y a un homme qui est bêta. Nous sommes très contents. La livraison on a mis. Nous sommes Tikali, il y a Eclipse, Mososo, livre d'or. Nous sommes ya Mutuloko là, Fleury Fleur, chanteur nabiso en Allemagne. Nous sommes ya Kid Padel, Mapata. Nous sommes ya drummer nabiso Virus Ketchup. Nous sommes toyo kango kala mingi te. Au moins ko bimisa nzembo za na kali kama ba moyen. Et puis les campo ya temps. Pour ko za na ba moyen. Sozo sala ndako étage. Il faut que 21 jours pour beto kauka. Il y a l'été que soza na mbongo yo comme ça au fouti au corrompre simana mai na zelo. Yango banu kauka après 10 jours. Il faut que simana mai kauka après 21 jours ne ba laksa biso na architecture. Donc bato za la patient. Ngai zo sepeli sanga ndenge bato zo mitungisa pour l'album wana parce que ba surprise ezali ba osepela. Merci beaucoup ba osepela mais Félix Oazé quoi. Tout le monde a beteli biso artiste et musicien Janana oaza papa la maître Gims avinayo yo za muta maele o ba beti mutusuba ba kombata misuba lobi moi si ya batu to ebité. Non, on préféré na sala commentaire car na komo ya vient ngai juna Janana. Pourtant on a bandai carrière nanga azali parmi batu oyo basala featuring nangai. Moni lem subo bien ngote nzemo moko monango ah bon mokonza mboka abengisaki batamayele parmi batamayele wana mokwa bongo azalaki mais mokwa bongo tellement zakoya na nzela bilama na ye baby poussière osangana te abi non olena ke na ko se changer na sokola na kenena no esika babengisinga na fête moni na laksana ni lungi tanga komi baboyi kokotisa ye babi non aux propriétaires, boy moyen te azungi asukoli ya bongami alati babaga bongami quoi a esko na feti ba MBA tant ba servir bilo akolia ba monika azu ba supu mano chana bilamba no chana ba poche ba misuni bani ba bi me po no sala boy habité boyambaki ngate boyambaki bilamba na auto changer po ilongi danga yaki déjà bo pesa ke ngelo te. Mais nous avons beaucoup de mbalo donc beaucoup de pour la bilamba tika bilamba il y a ngana zawate ba poser des questions pour nous répondre en plus il y a plus de réponse tout ça là on a fait dans Juna Janana papa na maître Gims papa na Daju donc ba ali fierté les en boko na biso en fait les kambo ekomela qui est salinga pasi mingi parce que vieux na soza kana mabe c'est kay bobombama na vana na ye azaka na sourire na nelongi papa na botamaka bogara osana tetalaka kuma mukolo metili lo azaka bogara parce que aseka mingi oui azani muto kanda te bato mona bilunge be baka bana likola kanda donc yaza ne kanda te azani ka mingi ko seka kaka muto to ebi juna Janana ebi kazani muto oseka ozomona donc salenga pasi mingi mon vieux sika ozali donc là on a ebi sa kaka vieux oyebi ke tango komi na mbongo moni neto zoka visa yuzo visa na va normal mais ba terroriste pe pas zo visa donc lelo foi ba ngoza su moto ko tambola yo mote oza su moto te ke ko sala exposer zo ka sala ko la te moni c'est pas pour rien ba sala ba maison na ya ba sécurité ba garde du corps ba nani wana ba sala ba ngopamba te ezala pona mo ba sécuriser biso donc vraiment je pense que ayo kama lobananga na yebi que ça comment na bien déjà talaka ilongia bogar ma so mission li tout bon là li tout comme ce qui to makasi donc mikolo ça sont normal. Voilà, merci beaucoup mais pour finir avec vous et Félix Oazé quoi et je salue Laurent Sokoko dans Naboaraye, merci beaucoup à Laurent Sokoko et merci à Azuda Social Benoît Zekou, merci aussi à Kongwati Sébastien C8 3 fois boss Chabani Record en direct d'Angola, merci à toi mon vieux Chabani Record, merci beaucoup. Tosi sanayo lelo yo polémique biso to vanda na banjili soko kebwe na coin Redi Amisi na Félix Oazé quoi baza na problème Félix alobi boy Redi alobi boy potosi sana polémique wana qu'est-ce qui ne va pas avec votre frère Redi Amisi yo aussi ça lui aussi ça on a retard polémique c'est là qui et si la sco on a PC là c'est-à-dire si to solo là qui déjà donc to bongo ça ina ndeko na ngai oswani mais comment parce que
omoni na tangelaki batu verset moko ya Ecclésiaste chapitre 7 verset 7 ezoloba ke er moko boye mutungisi esalaka mpe ke même sage à se comporter lokola fou moni oyebi ke mwana nzambe oyo aleki biso na sagesse asimba moko mosusu fimbo abeti mpe na bato na église moni fimbo mpe nako abeti bato na église yo kondima menake mwana nzambe akobunda to akobeta bato fimbo parce que toza bato er moko alors oyo lobamaki na senga ba fanatique excuse et puis tosi tobongisa na ndeko na nga redi to na susu na problème te moni donc bato baluka polémique mosusu so boni bo polémique pour nzembo ya léopard ezo mamikolo. Les amis, regardez bien cet endroit. C'est le salon LTC, le meilleur de Bandal. À Bandal, c'est Paris. Il est situé sur l'avenue Kassavoubou, juste à l'entrée du bloc commercial. Oui les amis, au salon LTC, la main qui façonne les têtes des gens est une main experte. On s'y fait coiffer à tous les styles, l'afro comme l'européen. Et oui, ce coiffeur talentueux qui officie au salon LTC, c'est Fernando Mbaya, la garantie du traitement de vos cheveux. En plus, Fernando Mbaya est un expert en coiffure mixte. Chez lui, c'est le grand art, la coiffure haut de gamme. Au salon LTC, la coiffure est élevée au niveau supérieur. Aujourd'hui, le salon LTC reste la seule référence de la coiffure à Kinshasa. Et oui les gars, à l'unanimité, reconnaissons qu'il est le meilleur. Mamikolo donc tout ça là il comment pour léopard fimbu ya sika zomona talaka bat basala pine so le sala pine ezo vina yo mobimba biso to sala ngo déjà to umela poto sala pine donc faut que le bango banda musique na biso e banda na Congo to le bana monde nanu esalamate ke nzembo moko boye soki zo beta bat bazo bina on a 5 continents. Autant on les repart à Tchakabi, c'est tout bien à Fimboana, tout bien et si tout Congolais azali, les lots de tkala sur le camp Congolais et comment venir les Camerounais à mindele, voilà. Nzemo ya nengoana, pine ya nengoana, surtout que tu as pine na fatite, ni to créer pina sika, pine oi de narboé, pine mo et ta moussa fatire bien te, non, tu sais tout ça la pine, mais tu pexi baninga moussoute ba me capé ba pine na bango, donc mais tout ça la léopard nzemo pour nous encourager bango, il faut dire que dans un attentif na mamele kana mboka tala mikolo yo pona osukisa na poser ba toute question bolingi album etika na boza mabe to article 23 ezali nini ezali na constitution na biso article 23 elingo ba liberté d'expression comment publier ba image yo lingi loba oyo lingi me ko troubler ordre public te sinon l'état va s'occuper na yo. Dans titre on a article 23 et on a profité na interview oyo na tuna lisusu bato ba soutenir musique na culture ya Congo bolingi album toti kango kaka boza mabe bientôt comme sango article 23 moni bato ba komelanga comme toujours de bosala on a WhatsApp bon on a répondre à bino moko mais ça na bato musu bazala un peu impatient mon a depuis na komela ki vraiment lobaki bato ba komela yo na comprendre bino au moni bato belé ba koma na zoalem so mona 1700 messages na journée faut se pelander na répondre à bino désolé bilangi 1700 messages on na sala tout na répondre moko tout monde na komika ko loba na lobby na kati moko voilà moto pa koza na difficulté ko koma tinelanga ta message photo yeba ngo to na pays moko to ya analphabétisation ezali makasi alors moni ko s'attendre ka te munyo so komela yo moto musupa ko sala na ka message ilingolo bateke so sala nga message nga na conclure ko bo komate te nebi ke ça va aussi vite maka monsieur senga apeka o expliquer ngo pona ko komale monsieur zo mata mingi o sala nga ba message na plus 243 99 99 33 984 numéro na nga yango wana nakima nanga makamute nakima appel numéro mutute parce que na un problème na mutute donc voilà président mais c'est Kalim Bissanga directeur donc batebele baloba qui président comme ça l'émission sans gants sans nini ils allaient vraiment ni créer polémique ma bien na ba message bon non mais
siko neti gant ezali style hein soki neti siko na répéter na baga vraiment na répéter et la mot na latiza à répétition soko tant on ba musicien au moins na bango ni surtout baza presque na ba to benga ngo ba survêtement hein kala to benga en training training siko za en anglais za Congo da to na ba comme na biso moko voilà bon na tika training quoi to so ça na komba kala voilà eza nango kaka tozo sala bongo po moto azala na style na ye moni eza style artiste ndeti mandefo moni eza ya solo moni na chaka ngo couleur te soki na ocha couleur loba na mandefo de côté mo linge bandeti eza pena ya solo solo yoza nango yoza pemene nangati omona oteke omona teke eza original donc voilà sikoyo nzamba pe sio likabu ya ndenge wana tozana ndeko na biso pe azana mandefa sorta bo Didas Pembe e bien tozaka pe na ngunza Carlibond yaki pe bongo ngunza Carlibond azaka pe bongo tozana batu bele ti lelo baza muso ezana na mutu e bimika place moko na mutu so e bimika place moko na mandefu même mokonzi mboka na biso oyo autaki kotika ibonga epa ya ndoi na ngai ponga na ka ndoi ba président na yaki déjà ndoi ya monstre ka yaki déjà monstre ka bange siko na komi sikoyo ndoi ya mokonzi mboka Félix de yango na zolinga te vraiment ndoi na ngai azo ba problème parce que kombo na ba Félix ko sambwa te kombo wana fuma monongo le kaka bien senga ki bokuta na isuki non ngana sengi na senga ki mukolo ba kozwa tamba ya mbangai menana ba yambinga te na précédé naza précédé mais tokutana déjà liboso ya matanga ya papa Lutumba na lobaki liboso na ye mais nan tokutani ya biso mibale boete jour wana na sepelaki na réaction na ye na mona ye kaza azalaka sensible pe na maloba voilà donc ça m'a beaucoup touché moni donc bonne chance na président na biso bonne chance na gouvernement pe ozo côté ya sika parce que tolingi mboke kene liboso mais là on a eu sabatu kala mingi te tous on dit moi pina sika quoi voilà pina ya sika mais na moni vraiment to komi na suka question ya suka Bokechu Premier c'est un artiste et musicien congolais et comment alamuki na tongo azwi nini atie bola muka bosala boy batu belé bazo koma est-ce que Bokechu ozaka musicien ozaka boy ceux qui conseillent au pesa ndeko na okolobani vraiment ça vous permettre ngana lobela makama Bokechu te pardon permettre ngana lobela makama na été hein donc ba souvenir ezali ya mabe mingi moni alors moni so vous permettre ngai ko na lingi to jeune émission na biso te na makama na ye c'est un garçon que j'apprécie beaucoup il y a beaucoup de talent au saranate na ma musique na biso folklorique so le lomu tabanga ni kombo wana c'est que comme isko muté amabe mais moi na commenter makam na ezate parce que des marches na eza peut-être politique alors que ngai na zo sala politique te. Merci président. Merci beaucoup. Moi bambote bando ke belé pe batalio ba Angola ba tebele. Oh na Angola ozana Alex Fumunti ozana ba Jobor Mbala ozana ba tebele kuna ba otangi ba komo ba kungwati donc kungwati Sébastien voilà ozana ba ça dit que vraiment limbi sangana tanga ba kombote parce que tona ba dazi lumengo ba komboze belé na Angola ya osakana na ngote ba soutenir la culture na biso moto lokola Baudelaire Kuyena le grand samaritain donc les bons samaritains les grands samaritains donc non pas aller belé il faut te ba elo moko sans Angola sans Congo ou yabiso Brazza de la musique d'habitude ça parterre au sanate parce que bateau bakendaki bon kolobela kutu poto te poto pena ba soutenir danger poto kunela pena non ko soutien bana mukile banda voilà donc ça va na pesi mbote na Atiska Bongo azali wana ministre jeune ministre Atiska Bongo voilà donc yaza donc d'abord tant que na gouvernement avec les plus jeunes ministres il y a gouvernement talaka c'est pas mikolo so bazio place na bango c'est que motezo sala quoi voilà donc au permettre ngana tanga pena ba kombote pour na kobosa na teme na ozangisa peso na bani mama ba kombo
émission aussi la côté. Mais nazo remercier mingi président Constant Omari nenga sali biso confiance pour tout ça la lisusu nzembo ya Léopard kala mingi te tozo nzembo ya Léopard dans sa makasi zaka yango fimbo te tozo kwa omona fimbo kozala mena dans ce mogeza wana na esperanza mena mutu apesa ngai parce que donc nzambe tant azoti na ngana mukila tant na ke na biyaka obosani ba danse apesa nga ba danse moni donc apesa nga ba danse apesa nga susu na sagesse biyo kende kuna yo foza la pemela papa Lutumba do yo foza la na makanisi yango wana lelo ekutanisa nga na ba artiste minene kokomela bango banzembo kosolola na bango lelo soki na Congo batu musu bayebanga ezaka lemso ndenge na lobaka boye na ba interview lemso na nzembo na pena yoka na ete moni siko azwa mal chance siko ya kutana bana pena ke tetragramme ti lelo banzembo ebima zwa tan yoka ngo moko moko ba étudier belé ba osala ba travaux na bango à fin d'étude ba étudier belé ba yakawa nazo butu so sala wa présent na distingaki ya po eza ba idée ya Victor Hugo te eza ya Paul Valéry te eza ba idée eza te ko ya te eza ba idée ya ndeko na bino congolais atanga ki on a livre te po yebisa bino do yemoko siko Paul Valéry siko ya ba congolais pe ya ba africain banda pe musique banda moni nazi nze livre na bimisa wana eza nini eza ka makanisi ona loba na banzembo te siko na expliquer ngo ndambo 160 pages kaka on a bêta na 300 pages babité président et comme aneti bible ba te veli ba otanga ngote. Voilà, ça est fini. Merci président. Siko to zo banzembo tout à l'heure so ba mission bazongi. Merci beaucoup. OK, merci. Voilà, mesdames et messieurs, ça est fini. Donc bientôt là, tu reçois Nengeba Mission, on va se répéter. Merci à tout le monde. Merci à Kongwati Sebassa aussi. Merci à Laurent Sokoko. Et merci aussi à 3 fois patron, le PDG Chabani Record, en direct d'Angola. Merci à vous. Et merci à tout le monde. Batala Kibiso. On se retrouve la semaine prochaine. Et merci aussi à Nicolas Osombia Mokonzi. Il y a mère Nabiso depuis Chicago, donc merci à vous. Et merci aussi à Tracy Mbelenga Pro et Tabi Tambongo, bon anniversaire. Merci à Niki, mère double de Paris. Et merci à tout le monde. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau numéro, toujours PC La Plus Plus, présenté par Mathieu Boncher, pourquoi pas, RTVS 1 et Lenga Congo. Merci beaucoup, à la prochaine, bye. Wakabase, ma chérie na biso. Wakabase, bayaya swag. Wakabase, wakabase. Hello, ouais, ça y est la grande famille, c'est bien moi toujours la famille Legacy. Tout ça pour les bisous sur la colonisation. Nous avons une on fait ça pour la biso artiste. Les amis ni mini pour la vie nous besoin de faire la biso la colonisation. Ouais. On va bien se battre Wani. Ka, koko, ka. Tozala wana kutunganga ngapena tongani seke totongana alebisu bai banzele bajona lobi Wakabase bien important la congolaisation ouais Wakabase 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 Lido VIP Wakabase Vanessa Maloba Pesaka fechao E fechao Ningisa fechao E fechao Ale Simbaka fechao E fechao Vamos dançar na traje Dançar na traje Dançar na traje Vamos dançar no rabo Dançar no rabo Dançar no rabo Berton Tibala Atomanga Na pena tomae Seke totongana Ale bisou Bye Elenga Congo, Glodidia Sika, la mignonne, hey, la mignonne, Tracy Mbelenga Pro, Tracy Mbelenga Pro, Kata.